Kouti bandeko nanga balobi héritier Watanabe déjà na Cape Town. Héritier Watanabe à côté déjà en Afrique du Sud. Car ndenge biso nso toyebi bandeko nanga ke héritier Watanabe va se performer à Kobeta Showcase na e na date ya le 17 ya mois oyo ya année au mois oyo ya me à Kobeta na Hull City. Pour na ba oyo ba ofanda na Cape Town précisément en Afrique du Sud. Bandeko nangai héritier Watanabe azo se performer c'est 17 mai na salle ya All City ya voilà bandeko nangai kaka ndenge na ebisaka bino biso tout toyebi très bien que avant showcase héritier Watanabe akobeta na Cape Town azape na mama na concert au Salema na le 3 juillet. Je le répète encore, le 3 juillet na Zénith de Paris. Basperitas c'est ce que bozali. Soki bozawa na bozoyo kabiso na ingi pe na mona ba réaction na bino. Bosala moi ba réaction et ko sala biso bien écoutez déjà comme je vous ai toujours dit. Alors il est temps au Matsaba volume to fanda to solo la bande konangai. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. To zolo bate et to zolo ba plutôt mais to pesani bambo tete wana eza bien te. Alors bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yakala, bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yasika, ya chaîne Nabiso INSNM officiel. Tozo souhaiter binoka bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Voilà. De la même façon, j'aimerais aussi qu'on rappelle Balandi Nabiso Yasika. Si c'est toute ta première fois, tout comme Mbalanayo Alibuso, Yakolanda chaîne Nabiso Ines NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakapete, cliquez dans la notification comme je vous ai toujours dit. Malamu yangonga notification zalaka à chaque fois que Ines NM officiel a commandé publier ba vidéo yasika boza la notifier. Alors likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Voilà bandeko langa to évoluer na dossier na biso, to évoluer na situation na biso o to ya memeli biso encore une fois et pas inabino. Eza ba concert ya héritier Watanabe. Ba spiritas eske bozali awa Erekoti il est temps maintenant donc yako réagir. Est-ce que bosombi déjà babillet bosal déjà sold out ya Zénith de Paris ba spiritas ya Cape Town est-ce que bosombi déjà babillet na bino pour na concert oyo héritier Watanabe a livré le dimanche 17 c'est 17 mai na salle ya Hull City. Est-ce que bosombi déjà babillet nyoso na lingi na yeba soki déjà eza ya kosombi eza déjà ya bosi bosombi yango déjà alors toyeba eloko tokosala kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai. Alors personnellement l'artiste aza na prêt bino tout boyebi. Personnellement l'artiste aza penza pe ya makasi prêt penza ya makasi. Alors héritier Watanabe aza na message na ye pona ba oyo bazo landa bazo zela plutôt concert na ye ko salema le 17 mai na salle ya All City na Cape Town. Alors nalingi na chela bino mwa audio oyo toyoka l'artiste komona parce que oyo eza penza concert mais ya makasi te lokola comme j'étais en train de vous dire no chela bino audio ya yemoko la star héritier Watanabe Wataplisa toyoka ndenge aza prêt na ndenge azo sensibiliser ba spiritas ya makasi. Il y a partout dans le monde entier, précisément en Afrique du Sud, parce qu'ils sont en Afrique du Sud, dans la ville à Cape Town, Oyo a causé performer. Alors, sans plus tarder, bandeko nangai toyoka Watanabe Wataplis. Et puis je vais revenir juste après pour une analyse. Surtout dans South Africa, plus précisément dans Cape Town. C'est dimanche 17 mai, cadeau signé Rombox Production, c'est Kabé la Pointe.
venez nombreux, vous c'est pour la team au grand complet. Tout ça déjà à terre. Achetez vos billets pour nos billets etikali. Surtout ma VIP consort. Ouais, et belé pour toujours tourbillonner South Africa, toujours tourbillonner Cape Town. Jobour Bobima, Pretoria Boya, Dirban Bokita, Polo Kwane, partout à Elisabeth, Port Elisabeth, sur Elisabeth Viche, Port Elisabeth Boy, belé, tout fêté bon à Cape Town. Merci de soutien tout, il y a ma maître, merci de soutien tout, il y a ma larme, ma belé, merci surtout ma chérie, ma toujours poids, donc ma mère, ma sœur, ma petite sœur. Oui, et belé dimanche. Thank you, la poule. Monde entier, surtout. Voilà, bandeko nangaka ndenge ezalaka, toyebi, je m'excuse, biso tout. Watanabe, Wataplis. Pona message ya, ya nani. Ya ko sensibiliser bato, parce que yé moko avec son team Wata, team na ya ba spiritas baza déjà na ça, basia déjà na kati ya Cape Town. Donc 17 oyo ekoyinda na salle ya All City. Donc ekoyinda kuna. Toki biso nyonso to pesa l'artiste force. Bandeko nanga, j'avais beaucoup apprécié comment on a force oyo bandeko na biso bapesa ki Fally Ipupa. Soki na lobi bandeko na biso, donc tout le monde, tout un chacun apesa ki Fally Ipupa force pour na concert na ye. Ya Stade de France a autre beta. Mama penza na force. Alors biso nyonso to sepela ki na réaction na artiste nyonso ya salaki. Bandeko na ngai, il y a une chose que vous devez savoir qui est esili wana te. Bartiste baza ebele. Bao bazo poule ko se performer. Bao déjà baza peut-être na 80% comme concert oyo ya Etier Watanabe. Tolo bakara 85 déjà parce que c'est dans quelques jours azo se performer. Yepe eza concert topé ça est force bana mai. Totika ka bana potote. Bana Cape Town, bana Afrique du Sud, bana Jobour, Dirban. Bana ya nani, Port Elisabeth. Donc partout en Afrique du Sud, topé ça la team Wata force parce que baza déjà na mabele na bino, il y a biso. Alors topé ne biso nyoso tout kuna to somba ba billet o ezali to somba ngo to sala ba sold out to pé ça est force. Bino mo boyebi bato Afrique du Sud ba sapotaka mutu mususu te. Donc soki biso to kie kuna ko pesa force te artiste na biso ekozala ba soni wana ekokite pa na biso. Bino mo boyebi déjà, donc c'est le Congo qui gagne. Donc soki to sali yango te mutu akosala pona biso azate toki opesa Etier Watanabe force ekosala ye plaisir. De la même façon je m'excuse bandeko na ngai bobo sanate grande date ezoya pe c'est le 3 juillet ya année 2026 na salle ya Zénith de Paris. Kuna nde kuyinda bana poto. Je suis sûr que baza prêt kuna na prête. Ba tout baza prêt kuna. Alors date ezoya malembe ba jour e omelaka te kaka yango to aussi la mai kaka stiko to kota juin juillet août. To kota juin juillet mbala moko le 3 juillet yindi après proclamation le 2 juillet le 3 juillet yindi. Voilà, to pesa la team Wata force. Ba warrior boza wana. Biso nyonso tout au monde qui sensibilisation ya Etier Watanabe o apesa ki ba spiritas pour na concert à Fally Ipupa. Alors il est temps que zongi c'est la épée. Bandeko na ngai to zongi ça le bien par le bien. Apesa ki force ba warrior, apesa ki force alobaki na ba spiritas na eke to kendo somba ba bien nyonso oyo etikali. To beta sold out biso na biso. Et salamaki bandeko na ngai deuxième jour et salaki sold out pe. Alors il est temps que zongi sa reconnaissance bandeko na ngai. Malgré baloba la reconnaissance n'est pas de ce monde mais je suis pas sûr que bokoki ko tika eboye. Ba warrior ya Cape Town, ba warrior ya Jobour, ba warrior ya Dirban,
ya Pretoria bosala ba signe de vie. Héritier Watanabe aza na mabele na bino asi déjà kiti aza wana donc topesa ye force et que cela y plaisir penza makasi bandeko na ngai comme je te en train de vous dire. De la même façon, j'aimerais aussi bandeko na ngai comme je vous ai toujours dit biso awa toyaka kofinga batute toyaka koloba lukuta te tozwaka ba information to se rassurer que ça solo puis to memi yango epa na bino. Alors ndenge to sala ba analyse to linga ba réaction na bino toyebi déjà ebele ba réaction na bango ezalaka négative kofinga boena bandeko na ngai biso to respectaka bino. Alors to linga respect wana ezonga biso en retour alors kaka ndenge tosala ba analyse bino pe boza wana bosala ba réaction na bino au travers ba commentaire otie moi commentaire na yo avis na yo omoni nde nini Héritier Watanabe aza déjà aza na ye prêt pour na kobeta concert na ye il y a le 3 juillet je m'excuse, il y a le 17 mai, le 3 juillet et au salemandé na Zénith. Donc le 3 le 17 ndeko salema na Cape Town ba na Afrique du Sud. Na salle ya All City. Donc kuna nde ekoyinda parce que boza wana déjà boza prêt bosomba bien na bino. Alors j'aimerais aussi koyoka ba vie na bino comme je vous ai toujours dit na yoka bino pe bolobi ndenge nini popesa moi ba commentaire mo boye eza positif to boye na biso ba négativité wana bandeko na ngai s'il vous plaît surtout ba réaction mo boye ya respect et belé bazawa na ka kofinga comme je l'ai dit donc bopesa biso pe respect en retour s'il vous plaît to mériter en ngopé parce que biso to finga ka binoté voilà. De la même façon je dois aussi ko rappeler balandi na biso ya sika si c'est toute ta première fois tout comme balana ya liboso je m'excuse il y a kolanda chaîne na biso Inès NM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pété ko cliquer na ngonga ya notification comme je l'ai toujours dit malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que Inès NM officiel akobando bibie ba vidéo ya sika bozala notifier bandeko na ngai na système moko ya propre. Héritier Watanabe déjà dans Afrique du Sud, Héritier Watanabe déjà prêt na ville à Cape Town donc azozala ye kaka siffler elle est là siffler et la na ndenge nini donc azozela na eza dimanche 17 mai azozela biso nyonso kuna toki opesa ye force tosomba babie ekosala ye plaisir bilongo boyebi auti musika de kina Cape Town zela penza eza musika comme j'étais en train de lui dire voilà bandeko na ngai. Alors ceux qui opesi force ekosala ye plaisir, je le répète encore, force oyo esila kaka awa te na Cape Town ekende ti na concert oyo akobeta na nani na Zénith de Paris le 3 juillet donc force ekende kaka esila kaka awa te force ekende ti na Zénith de Paris toki osila kuna chemin na biso mais topesa ye force to montrer na ye ke toza capable na ya oyo akobeta kala mingi te. Donc c'est 17 mai, c'est dimanche 17 mai. Alors topesa ye force to montrer ke toza capable ya kotondi sa Zénith de Paris wana ACP la ba spiritas bosala ba réaction na ba commentaire boza prêt Spiritas aussi au sombi déjà billet na yo comment on a na commentaire que yanga déjà na sina sombi et puis to yeba parce que to moni bino ba bolali makasi ba Spiritas est-ce que bozali bolali makasi mikolo oyo yango leader atie ba date bo pesa bola kisa sikoyo ndenge bolingaka miziki ya ye moko la puluga ndenge amibengaka Héritier Watanabe wata plus bopesa ye force tout le monde ndenge combien vous l'aimez, combien vous aimez sa musique. Voilà, c'est un peu ça. Bandeko na ngai na système moko ya kitoko na système moko ya propre. Héritier Watanabe sinon ba soutien na biso eza kaka mwana mboka biso tolobaka ke ce qui moko a gagné c'est le Congo qui gagne. Donc moyen eza te
to esquiver tout comme tout ça la lokola to éviter qu'on showcase à Zénith de Paris tout comme showcase ko salema concert ko salema na All City na Cape Town donc to ti ko lo ba te ki to bien noté donc to za wana coup de chapeau l'artiste ko le karara bien un système ko ya propre. Voilà bande ko langai comme j'étais en train de le dire bande ko langai bandaka pesi laka yango to komi Masuka ya partage na biso, merci encore une fois bino balandi na biso fia fidèle ya chaîne na biso Ines Selem officiel. Merci bino bozwa ka penza time ebele ya kolanda chaîne na biso. Tozala vraiment content ko yeba ke bolanda ka biso. Alors, boza tellement ebele soki tolingi to bando tanga ba kombo. Toza déjà la plus de 20 000 abonnés to kosila le te. Alors, boyeba ka ke to sepela makasi. Koyoka ke bolanda kabiso bandeko na ngai sentez-vous aimé na système moko ya kitoko na système moko ya propre. Alors permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao.